Étoile de love, les étoiles. 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 La top modèle des médias. Ils ont des yo, la top modèle. Ils ont des yo, top modèle des médias, étoile d'amour. Mon apanda sangwa Congo. Mon abundi bitumba la panda sangwa Congo. Étoile d'amour. Namoni va coupe échanger. Makasi. Oh, je la s'appelle que top. Bah, vrai chéri na Kovo. Parce que tu sais, je trouve pas ça. Tu sais, je trompe pas makasi. Si on y va, il faut que ça quitte au kata Kovo. Il y a solo wana namoni pende duo Quand on a imité au thé, on a imité te boye malamu ezola sapenda que uzapenda la top modèle des médias parce que bonde malamu moi c'est propre baye bakika par rapport ya visage naïe coiffure naïe il a teli naïe ozola sapenda que oza la top modèle o akota tembe italien pour créer pe bonga ba top modèle. Eh ben voilà, faut toujours création. Merci étoile d'amour top modèle vraiment nalinga ami ko peso balokumu parce que mérite alokumu na yo et ça bino motema paste o bolanda na minto yo bande ko nanga ya bande ko nanga bozolanda nga ezandenge ngana étoile d'amour tout salaka et ça bino et ça est touché mutu te parce que zakaka fo ko kumisa mutu mwana oyo bozomona étoile d'amour abundi aumeli na panda sanga Congo asala 3 ans na panda sanga Congo ata fidèle na site moko banda musala na ye ba o bandimaka ye na ba o baboyaka ye lelo bakoma bafana bakoma pe ko kumisa photo kumisa mutu azo mériter valeur na ye yango na opese ba valeur oyo boye ba ke bandeko nangani subola ndangai skola ekofo venanga Paul Bazakana Emmanuel Ngeitala étoile d'amour a osala 3 ans na panda sango ya Congo Guy Larré de père triple étoile d'amour oaza liboso na bino top la top modèle des médias azo sala 3 ans na panda sango ya Congo fidèle donc fidélité le bébélé ndenga zawana yango place ngala za ataka toujours ba apprendre yango lelo palinga ta apprendre par rapport ya makambo ezole kana réseaux sociaux ba faux délivrance bimi na poisa bango moko basala ki tricage na bango ba mibimi son sous na poisa et sali penda bien te na kotanga ko citer kombo ya mosali na nzambe oyo aza bien réputé na kombo ya papa Walesa komona ke batie na kati ya makambo wana et puis délivrance wana eleki na kati ya église na ye donc bandeko na biso na baliaki pe bambongo na bango ndenge basalaki coopération na bango na kati na bango mibale o bozomona na ba délivrance wana bayokalaki ba vidéo wana ebima te surprise vidéo komi na ligne yango moni moninga moko asali vidéo o tobengi na komba vase d'honneur asali vidéo bayambaki ye a éclaircir makambo yango ndenge elekaki atangi pe kombo ya papa Walesa na kati vraiment yango tuzoloba eza kofingisa bakombo ya ba pasteur puis ba pasteur obo sali la lolenge wana eza mabe makasi yango ngana kosenga na étoile d'amour par rapport ya makambo son eleki réaction na yo eza nini soki pozalaki mosali na nzambe lokola bango étoile d'amour top modèle message ça yo merci Dino. Tout d'abord bonsoir bandeko nsubolanda biso bonsoir na bino merci nande bozo ata na bino po bolanda biso na minute bonsoir à toi Edino Imange oh lelo merci étoile d'amour top modèle des médias. Donc, ça va, ouais, oh lelo asali salle de love donc la top modèle des médias. Et bon, car papa pesa ba combo, donc
moi na moko apporta ba kombo ebele. Donc merci beaucoup na ndenge ya binga Edino Image. Talaka eza ndako mwana ndako azangaka te bisika makambo ndako ezosalama. Ezoleka. Si si. Ezoleka. Ah, c'est un peu compliqué. Mais oui, mais par rapport à ma vidéo Tomoni, nous trouvons ça un peu ridicule parce que comment Bokoki kosa la délivrance et après bozo le baboye qui bolinga qui va vidéo ne bimate. Alors pour filmer qui en pourquoi? Mais dans ces cas-là, vous filmez Vous filmez pourquoi ceux qui bozo ça un trucage d'un truc comme ça là et tout bon manipuler les gens comme ça là et tout. Mais pourquoi vous filmez qui? Et pourquoi vous filmez après ce moment le baissou qui est un linga qui te bima? Non, là vous filmez. Et dit là vous filmez quelque chose il va y aller au bima un jour. Parce que c'est pas déjà pour filmer. Et en plus biso va bandu aux arabes comme c'est tout ça ça na kama image à monter comme le roi chantage moko boé donc dans le bastion. Mais là vous ça et le ya bongo déjà. Aussi filmer Autant dit ma bino donc là bas filma qui donc bah on ba linga qui mange un jour total en haut. Moi chose que je trouve dommage. C'est bon l'homme de Dieu. Ouais, vas-y. Intervenir. Moi chose que je trouve dommage par rapport à l'homme de Dieu au Anazala Kiwana Andi Makosala un truc pareil. C'est ça qu'ils ont mawapé passi parce que ba pasteur baza bato ba représentant de Dieu. Dieu l'a dit je vous ai créé bino na image na ngai. Biso sonza ba créé biso na image na ye. Siko ba pasteur bazali ba porte parole comme tout to bunga bazo. Vous comprenez les réseaux ils ont kata. Et dit non yo ko sous-souté. Étoile de Love Top modèle des médias Ozo Kanga. Ouais là ça va. DJ Genève Azolanda Bisopé. Azolanda Biso. Continuez maloba na yo maman. Oui, ngelo esalinga pas c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aza représentant de Dieu, azo porter les paroles na bato bazo bunga pas on ça on a ba droit chômeur. Donc ngesalinga pas mingi par rapport à l'homme de Dieu encore au côté na makamba bongote, na makamba buzo ba bongote comme ça et tout, à ça ba fausse délivrance. Mais bozo ça ba fausse délivrance donc mais ouais mais que et dis non là on a depuis parce que ba réseaux sociaux na moni ba tobé bazo kunga parce que ouais vas-y na ko intervenir na sala ba biloko ko intervenir na kati vas-y. Oui, parce que on va télé parce que les réseaux sociaux, ils ont des print. Au moins, ils kangi opposé des print comme ça là et tout. Et tikali. Oui. Donc, le soko c'est la crime quelque part et bimi et la kisio. Ils ont des print on est tous tika boy comme ça et tout. Faut to tika on a denga propre. Parce que un jour, bana biso bakoya ko croisa kango comme ça et tout atapaka ne ba fuyaka et romona bon maman m'a communiqué bandé ko ça boy. Moi na yo bango yo bengo maman nga za sorcière ou quoi là. Faut faire très attention. Tout ma ba makambo na ba sentiment comme ça et tout. Faut yeba qu'un jour au bas le robot ta comme ça là et tout. Bana ba yo mona ba biloko bongo. Faut ça makambo correctement. Si ko quelle idée o les kai ba on besoin na mutu. Basiwana na ba passer pour ba ça là un tel tricage. C'est ça que moi je comprends pas. Pourquoi ba ça là un tel tricage comme ça là et tout. Mais c'est n'importe quoi. Toujours nous trop ma prophétie. Mais qu'est-ce que la Bible comme c'est un grand prophète comme Abraham a prophétisé. Abraham a prophétisé. Si tu as prophétie, parce que tu as commis, tu défier Nzambe, tu as sentiment moko boye, tu as défier Nzambe, donc tu as prophétie, bani. Mais il y a un grand prophète dans la Bible comme ça, tu as que Abraham a prophétisé, kasoki nini, nani boye. Biso ce que comment va prophétie, mon anaki boye, prophétie ça maki boye. Attends, faut ça attention hein. Et bien on simba Bible ko, on simba munduki hein.
mundu kene ko zongile bomi yo moko bible basakana na ngote za arme très très dangereux. Moi je trouve c'est dommage de la part de l'homme de Dieu à ça oui, vas-y. trafic. Merci étoile de Love Top modèle des médias. Vraiment na koki ko intervenir par rapport à ba vidéo wana. Ba vidéo à délivrance. Nga na zo mona ezalaki ba vidéo oyo peut-être ba kokwa osala sports pour na ko impressionner aussi mokili que ser moko boyena ser moko boy balekaki na délivrance ba lokwa ba ser a poto pour emema susu ba public quoi. Na mona kongo peut-être ba sala ki pour na bongo mais komona vase d'honneur aleka na émission oyo ya mami ngeni mami oyo bazali koyokana te nga ça m'a touché aussi mami ngeni ayambi vase d'honneur va se réconcilier et puis vase d'honneur abimisi a dévoilé ba secret nyonso wana un côté moko na sepeli na réconciliation côté moko nde au vase d'honneur abimisi ba vérité bon tokolo bango te que ça vérité parce que toyoki que vase d'honneur non toyoki danité il faut toyoka aussi dani tozela ya alo bape parce que là ba accusé ma benyo so ba accusé ka dani osomona dani mutu amema ki yeboye dani mtasala ki boye dani mtapesi ba mibali dani mtasali boye alors faut toyoka pe vase dani tsunami souci na ngai et saka ke tricage wana basali na nzambe faut bakota na kati ya buzoba parce que ça buzoba oyo salamaki wana ça buzoba oui basala clic basala bureau bafuta batu bambongo po batu bamikosamaka mosakolila mi don va utolo bawa alobi délivrance moko le kaka pe faux délivrance moko le kaka ndeko wana yebana pe alobaki oyo akoki koloba milimo ekei kaka ndeko wana zongi lisusu milimo yango kutu ndenge zongi mama ezongi lisusu please ozo comprendre kaka na banzela wana ya basali na nzambe wana oyo lelo makambo na bango ebimi na poasa mpo na yo okoloba nini tozela to akize nano mutu dani te tozela pe réaction dani par rapport ya makambo yango eza boye te. Ben oui, en même temps, oui, on a raison. Bozela, parce que nous, on zélaté, parce que nous, on trouve ça ridicule. Nous, on trouve une chose qu'on ne devait même pas le faire. Parce que là, comme on dirait, comment sera dans Zambé. Donc, Bozela, yé, aloba, apé, sapé, point de vue, naïe, boyo qui a moutou moko, même ceux qui ont mis moutou na tribunal, même attaque criminelle, juge à yoka, azorata, n'est pas yoka criminel, quoi. Ah, oui. Si. Donc, bozela boyoka ye menga oyanga pe na part na conseil na opesa ke faut tika osara na nzambe. Faut tika osara na nzambe, nzambe c'est yem taza na contrôle de tout comme ça là et tout. Tant tazo pesa opema ya ofelo yo senga ye kaka merci. Itika ba buzo ba passer faut ba tika kokota na ba conneries pareil comme ça là et tout. Balobi et comment commerce. Ah, déjà, sur ma personne, comment va bengo déjà l'homme de Dieu. Oh, comment on est en pouvoir, ça déjà kilo, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on a été pour ça, bah, bêtise pareil, on a fait la correct comme ça. Correct, na lo lenge moko boye, ne ba mo lo lenge moko boye. Il y a mi pas comment constituer, bah on ba boyo, bah si moi si na on ndaku, so zo répondre yo. Respecter monsieur papa pasteur a bengi a quitté si voix oui allô papa pasteur bani ni ba comment qu'on s'y plaît pourquoi donc au monake aux autres pas une autre banyo na mbongo mais papa pasteur sera bengi au bandio lenga comme ça et tout bandio porter respect mon koboy alors ça veut dire que ça veut dire que respect wana faut ba la kisango faut ba kisango comme ça là et tout que respect toujours peut ça avec raison. Bah ça la nzambe nga ko momo ya ba ko déconner ba bibo et qu'il faut pas juger les hommes de Dieu mais na ba comportement ya boye comme ça là et tout et c'est nga photo juger bango ben oui mais oui
Et toi d'amour top modèle na katio maloba y a pas longtemps awa tozaka na basal moko boye ya ba fête basal wana ekangami par rapport basal wana ekangami par rapport à quoi? Par rapport que il paraît pasteur ya basal wana pasteur moi sambelaka wana abimaki na mama na mwana siko tellement dossier yango ekendaki na mbila yaki po akutana na pasteur kokoma koma na pas pasteur akomaki wana nzoka basal wana eza déjà na dossier nango pe ozo comprendre tala malheur ndenge eye place wana ekangisi nyonso mbila yaki po akutana na pasteur ayo kuta yaki c'était ezaki samedi plein à craquer maman na ngai place wana ayo kuta ba feti mbila yebisi bango omoni place o déjà to yaki po na ngote mais le kola ezaka déjà na procès alibino tout libanda ba bimisi batu nyonso na batu ba pesa ba mbongo na bango pona ba feti okoya na ebite so ba osuka wapi nyonso wana pona nini parce que pasteur azaki na dossier moko abimaki na mama na mwana ndenge toyokaki dossier yango nyonso wana ka ba pasteur alors bandimi toza wapi tokomi wapi tozokende wapi topesa lelo Tchatumba raison laissez partir mon peuple topesa raison tant Tchatumba alobaki na batuke bino bandimi boza baligablo na biso batu musu ba contre ba boyaki yango oh pasteur akomo bebisa évangile alobi n'importe quoi mais lelo yo oyo tozomona na mosali na nzambe na kombo ya pasteur Walesa tala réputation oyo lelo ememi pasteur wana aza pasteur oyo aza lelo na mboka RDC à cause de number 1 et ba pasteur mais oui pasteur moko réputé mais ça appartient à pasteur vedette tala ba tricage comme salema et bimi na kombo ya pasteur pe aza di nombre na kati ya makambo wana cela veut dire tout ba délivrance tout oyo basalaki na Paris awa na basalaki na Bruxelles eza ba faux délivrance ya ba faux délivrance pasteur moko akomo fingisa ba pasteur ebele donc ba pasteur a bien bazali mais malheureusement tozoka tellement mabe ba pasteur ebele le jour d'aujourd'hui to komi ko se méfier na ba pasteur nyonso quoi. Dans les jours d'aujourd'hui, on a sous motivé même pas à aucune église quand on voit des choses comme ça. Pasteur Wallace, un grand pasteur, pour moi, ça appartient à pasteur vedette et à Yakin. Mais, nous comprenons comment, quand ma gouille pareil, comment Koki s'est laissé manipuler de telle sorte, ce peut manipuler, ce peut manipuler. Donc, je sais même pas. Moi, je suis déçu quand j'ai vu cette vidéo. J'étais déçu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Faut ce qu'on a aventuré mibimisa na yo. Mon net pasteur Tchatumba donc tu es baraté, so kaza pasteur, so kaza combattant, so au mona donc aza na position te. Mais si ko soki ozo ya bengo alobi makambo ya Dani Tsunami eza ya Walesa te. Eza rando na bango ya internet. Walesa akomi sali pona kaka Dani mais ndeko edino pasteur Walesa ayebi biloko oyo te. Bon ndeko olobi na biso pasteur Walesa ayebi biloko oyo te mais soki olandi histoire ya vase d'honneur oyo alobi grave parce que bazalaki na Dani na Kinshasa mususu tokoloba te parce que bolandango na ba vidéo wana oyo bango moko basali bo comprendre makambo nini vase d'honneur alobaki yango tokozela aussi toyoka aussi ye moko Dani il faut loba attention aussi bakos la l'homme de Dieu makambo te parce que ebi kezali eza très grave kokos la l'homme de Dieu makambo. Ah oui c'est ça
Donc, parce que là, na moni pe comme il y a sentiment, qui aventure, bani, parce que comme moi je dis, là, pasteur, on a un pasteur vedette. Donc, c'est un pasteur, tous va respecter à Kaye. Donc, ils appellent nos côtes, rendre moment nos côtes, c'est l'homme de Dieu, makambu, comme on est à la sali. Donc, il faut ça, très attention aussi avec, comment on a un sentiment, hein. Quelqu'un comme un pasteur comme ça là et tout, donc, un représentant de Dieu. Oko sakana, kombo na eto, oko sakana, eto, oko finga, ete bani. Faut ça, très attention comme ça et tout pour ne insulter un pasteur. Faut ça. Donc, si comme Zamba jugé, mais j'espère que makambazo loba et ça est vrai. Mais ce bazo ko c'est passer makambo vraiment on va condamner hein. Bon, on va condamner parce que le pasteur là a signé qui contrat les nzamba de ces cas représentant de Dieu na terre. Donc on est aux problème on passer à tazo que na buzoba na ye boti kanzamba juger ye biso toza biso na juger ba pasteur wana te basa ka ba buzoba na bango nzamba ko chicoter bango mo bango ba ebi na nzambe na bango et j'espère que bango pe ni ba ça ba vidéo na bango makambazo lo ba pe ba pasteur abatu et c'est la paix vrai et c'est la paix fondée te parce que ceux qui bazo kosi la bango ah et bango ndem ba rezo punition hein top modèle balobaki aussi balobara aussi ba pasteur baza bato yo bazo kamba biso. Alors so pasteur pasa na kubunga et tous la droit aussi à relever la bango baza banzambe te quand même, c'est pas ça? Si ba pasteur ba banzambe te baza bat lokola yo pasteur azali mutu lokola yo comme ça là et tout azambe te alors siko biso bandiminde to komi lokola to komi ko tia bango na première place ya lokola basolo la na nzambe lokola bakuta la na nzambe. Alors, photo tika ki fanatisme wana. Photo tika yango to luka ilunga nzambe na ndenge ya solo. Ngai naza contre pasteur. Bible est la fanatique ya nzambe, la Bible est bité za fan ya pasteur hein. Et comment manil part et un ni chapitre mon côté le Bible est que zala fan ya Bible ya pasteur. Bible le Bible zala fan ya nzambe. Cause la fan ya mutamukilité parce que pasteur va créer que comme nde ba créer un pasteur. Yo pe so ko sa ipe étude biblique na yo na ba option na yo comme ça ko comme na pe pasteur. Donc, mais faut peu que Bible, le Bible, il y aura des vrais et des faux prophètes. C'est à nous de savoir distinguer. Donc, il y a vrai, il y a faux. Moi, je me fais éveiller. Donc, biso moko ba msoa ba nzambe musu baza ya kolala ba faux passer bazo sakana ya bango bazo lala bango ba komisi bango ba déchet ba kotisa bango ba nyoka na ba sexe ba sala bango makamu ozomwa de pasteur déjà zo ya ko prêcher na nyoka pendant que serpent na Bible aza pini yo siko que ressemble à l'église là pasteur a simbela ka nyoka devant comme ça là et tout pendant que la Bible dit maman sosola okomi dans l'éternel maître des dieux, il faut être chaud ou bien être froid. Ainsi dit l'Éternel, sinon tu seras vomi. Hein? Yangwana, faut pause à la chauffe. Ah, ça me... Quel était ta partie? Quel était ta partie? Yangwana, pas si kaka. Tous à la fan, à passer, mais. Faut la fanité. Bible est si sauter cause à fan à mutamukila. Bible yebisi biso zala fana nzambe alobi te zala fana mukili ya mpisi so ozapela mwana nzamba solo fo yeba ko distinguer les vrais et les faux oh pasteur yozo ke l'église là zo niata na mukongo comme ça là et tout d'où au mona ki Jésus a niata ki mutu comme ça fo yeba otanga Bible hein pasteur azo bendo string deva bandiminion so d'où au mona ki ba komi na Bible que Jésus a racha ki mutu string pasteur azo koto maboko na mabele fo yeba déjà c'est un faux pasteur déjà tatola embata soka liboko komo kota comme ça on dit eh papa liboko komo kende wapi yo ni yango boye osimba mabele te oni o tatoli Ephraim bato ebisi oza ya faux na église do pe na longwe bino siko bokoma okende église aveuglement olalisi bana nzala oki opesa mbongo na église osombela ta mobali no kado ko osombela pasteur kado bani kozala fanatique ya mutamukili te pasteur aza mutu okola yo aza représentant de Dieu mais oui mais il faut savoir distinguer il y a des vrais il y a des faux ba fonde ba tondani ndebele et tondani ndebele kaka ndengo lobi wana mama étoile na ebiso étoile d'amour top modèle na ebiso soki lelo toza franc biso nyos tout ba mama surtout
bayebisa biso bamakambo oyo bamona na baeglise. Ben oui. Bamama bokozala ebele ke nga pasteur asala nga boye, nga pasteur asala nga boye, nga natika kosambela mpona boye, nga nasalaka boye te mpona boye. Mami aza wana, mami ngeni alobi ayebisi nga akomi wana alobi ye mutu basalelaki mpe délivrance. Aza mpe na ligne azolanda biso Nelly Mpela. Merci. Ba délivrance mosusu bazokotisa bino bademo na nzoto bapesaka nzoto mpa mutu nyonso tasali yo délivrance. Oyebi nga akendaki église moko edino sentiment nga azalaka mo mutu basentiment me basentiment na Dieu merci esila namoni bato batelemi na bango basambelela bango bato batelemi na comprendre kutu de idi ote tellement passé on prêcher bien na sepeka ya matia yoka sentiment nga pe na kei comme ça take mitanda passer a simba nga comme ça et tout na ebiso edino passer azo sambela bato azo simba bango azo koisa bango mais passer azo toucher nga te et qui na frère nous c'est passer parce qu'on sambela nga te mais pasteur a centré qu'il y avait un truc à moi comme ça coca ko simba nga te après leur église c'est nga certes okuta na bureau to solo comme ça et tout d'accord au monde aye singa sœur oui ozala bien nga to travailler ensemble nga bibe nga nzamba abengi nga te nzamba abengi nga benga te to travailler ensemble par rapport à quoi na yako comprendre pasteur azana bisala mabe a centré vraiment que betoile nga nazaka nango ezaki makasi yango toucha kinga te donc nde nazongi nazaki na regret na yo ebiso mama ebisinga ko regretter te nzamba sauver yo donc ça veut dire que ozali na étoile ya makasi yango akoki kokweyisa yo te depuis wana mama ebi kopesaka mutuno na mutu nyonso te kotikaka mutu nyonso asimbaka yo te baoya kolatisa bademo bamisusu balata bademo na banzoto yango bayebaka te parce que ezala bademo mosusu comme ça tasakanelaka yo comme misala et tout mais yo mo omiyebaka te likolo nini parce que okendaka komitika paster asimba paster asala boye bakoya kolongolo cerveau na yo ya vrai bayo kotia yo cerveau soki ya nganga nini wana comme si tokomotambola na mutu ndenge obela mutu te il faut faire attention bapasser mosusu baza bato osala confiance te faut vraiment côté wana faut obetela yango sete vraiment ke pasteur aza mutu okoya yo aza représentant de Dieu mais il y a beaucoup de faux aussi. Il y a tout le monde, c'est pas des vrais. Hein. Vrai pasteur à mon anaka. Oh, yo ce moi des pasteurs à l'église na kamana na ebi songa azo ba problème ben l'église ba nous expliquer bien ba problème sur zora na l'église. Bon ba ben toi yo pe yo ka ida ka yo. To ke église na kamana nga bali ba pasteur ba ebe ki kamana nga oto ba sai mariage à munene. Pasteur a bandi ko prier ayo ko ba nzamba ebisi yeke libala uto sala eze ya yete. Mobali yango siko na ezaki ye pasteur siko nde mobali ya vie na ye. Yo kanga pe bikota kota makambu na ebisi papa pasteur mais d'accord mais pourquoi nzamba lobika pa na yo akolo ba pa na yete. Ayebisi nga ma sœur de quoi je me mêle. Nga bino ezaki simple question. N'ayebisi kama na nga sala attention yo to ba se mariage de mouné ça fait même pas un mois to ye église bazo ba boyo ke nzamba moni vision pasteur a moni vision ke mobali na oto ba bebisi mbore be baza mobali na ote et mobali na yo nde ezaye yoka escroquerie à pasteur likoni ni parce que amona ki sert à Betty Chanel bana likoti na se ayebi même pas so eza ya ngwanzo ayebi même pas so esa ke na so ba na Chine ayebi même pas so ka somba kengo na ba marché na mino so qui rancourt il y a Cliancourt il y a montré na Cliancourt oui Dagambela a montré voilà ayebi ta monika ba komi Chanel amoni sac à Louis Vuitton on a sac à Louis Vuitton sur frottant au poselongo na ngo zero ya lukuta passer a koufeli ba marque na bibo oyo oyela ngambongo attends ba passer a lukuta baze belé bandeko na faut se réveiller hein faut qu'on y ba penza ko sa différence étoile de Love Top Model omoni prophétie wana ba prophétisaki pona ndeko no ya mwasi wana ser na yo te ko bala soki azalaki pe faible en esprit peut-être yo azalaki wana te ko sauver mba kindaki te mobimba abebisi pe libala pe baby mutango pa bali yo te okomo regretter après osomona combien de basere mingi babebisa mabala nga na yebi naza na témoignage avie na nga moko boye ti lelo asepela kuna na liwa ya mutu ozo comprendre asepela na liwa ya mutu parce que mutu yango asalaki eku ntango akufi ya sepela ozomona donc nyonso wana basali na nzambe kaka donc vraiment yango peuple de Dieu photo yeba bisika nini totia makolo topekisi mutu kosambela te mais toyeba esika nini tokotia makolo bopona ngai oyo naza liboso na bino naza aussi chantre de Dieu na yemba na église
ti lelo pe na yembaka na nga nga pe na pona esika la tia makolo en tout cas banda la niata église wana na mona église place eloko ko kabula nga na église wana yati parce que respect déjà na église wana ezali nyonso nga en tout cas eza banda la niata wana na kokana nga pe so ke église mususu te so na ke église mususu ba na ke kaka peut-être mais ndaku na nga yango wana parce que esalanga bien na mona ka bien so na za wana yango bandeko na ngai toyeba kolukelongi nzambe na solo et puis basali na nzambe baza pe bamasa na biso te ben oui mosali na bapaster bomitia na place na bino toza bato biso toza bato mais ntango bolendisaka biso bokomaka bato mosusu ntango ozoteya oza liboso ya chere na yo bokomaka bato mosusu nga voir même nalingaka kutu nzambe afungola nalingaka kutu nzambe afungolanga miso namonaka bapaster mpe ndenge bateyaka soki bazalaka bato ya solo soki bakomaka banani po bapaster bamonaka biso c'est pas ça oui bamonaka biso bandimi biso nga pe siko nalinga nzambe afungolanga miso mais frère moko ayebisa nga abi edino soki bafungoli yo miso okima omoni bakamongo esuka kaka ndenge wana mpo baintimide yo mpo bongo linga nozala noboye parce que so bafungoli yo miso oyo omona makambo olinga omona te yango nzambe efalaki tomonaka nzambe efalaki nzambe azala mpenza moto tozomona ye boye nde tobangaka ye lokola tomonaka ye te totangaka kaka biso so nzambe azali nzambe aza bolingo nzambe boye yango wana moni tout ça aza bizarre edino être mais aza bizarre même ata so tomonaka nzambe boye tonga tolukaka bafaçon mosusu kaka être mais aza bizarre la Bible a dit Dieu nous a créé avec son image omona ngo te eza bolingo omoni alobaki te ka créé ki banimo na image na ye mais alobi boye ke a créé les êtres humains dans son image sikoyo noni tozoluka tomona ye Jésus alobi boye ke quand vous me voyez, vous voyez le Père. Donc, et l'autre, on dit, bateau kutu bazaka pembe na Jésus a ebisa ba parole bon a ebisi bango ke nde bozo mona nga boye bozo mona pena papa na nga pe mbala moko boluka na bino te o gauche droite bani mais ba côté la ka doute ba bomaye ba sale makambo ndenge na ndenge nzambe bisinga za na regret mo ya osakana te donc bato nga na kela vraiment baza batandenge ni eh bien oui nzambe abituna penza bibe mais na pesa bango chance yango te na sala boy yango te na créer bango bakufa te bango bakomi ko miboma siko bakomi ko kufa donc siko na sali ke na pesa bango bavanda ba vivre ata jusqu'à 130 ans to ko ça ata ba 130 ans te nzambe pesa biso nzambe ba boy ke to vivre na 130 ans to ko kisa ngo pété masumu eleki makamabeleki. Merci, Maman Nabiso, étoile d'amour, top modèle des médias. Vraiment, je suis fier. Il y a Romo Nayo Lisusu, pour partager message Oyo. Message Oyo, na banda kiango kala. Mais ta air to komi, na ebisi yozaka makamanzambe, parce que si j'ai o alelo, na sangisi bato na nzambe. Na sangisi bato na nzambe. Ngaku na moni na kotikala na nga koto étoile d'amour. Romo ndeni. Et simbi na yo moete atika no kana liloba et on permettre biso to bimisa comment ba partir elala so tikali biso to bimisa ba partir elala parce que mutu yo saza na mwana nzambe surtout biso ba bantu to yebi na biso bible penza 100% te mais to yebi quand même ko si défendre un peu na bible quoi donc si wana na moni bongi na otika na openze dino. Merci maman étoile de love top modèle des médias. Bo sambela mingi ponanga parce que nzelango eza mingi na mikakatano tozomona déjà ba mikakatano oyo na internet kokotanga su na nzelango banzube ezebele fo ba prière ebele nzamba lola ozana yo ozana nanga ozana makasi nzamba linga bongo et puis que la Bible l'a dit. Votre Dieu c'est un Dieu jaloux. Donc notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Donc Nzambe
l'air biso kumisa kaka ba kofi ba nini nzamba yo ka pezua nzamba ya biso za mtazua laisse-moi to vendre ce que to beta combo les besoins ça les sentiments et ça les plaisirs de toute façon la Bible elle a dit là où il y a 2-3 personnes invoquent son nom lui il est présent donc azala kati na bango azali c'est un dieu qui est jaloux et mon faut ko kumisaka ebe faut ko loba pona kombo na eba nini tant que zo ba pona kombo na ye azawana na yo bani tika bibo kasi jalousie suki ka na ba mabala o na bana na banani non nzambe na biso pas nzamba jaloux alinga pe ba lobela kaeti boko vana bo ba ka Fabregas héritier Zoya nanya Zoya mais bon ba peke elongo na madilu ya bibe batu ba miboma rapona bolingo maintenant na mwa mutakufa pona kombo ya Yesu te mutakufa pona biso po le kozala po to vivre jusqu'à l'âge de 130 ans malgré to kokisa ngo te to kufa raté na linga pena yo ka pe un jour ba suicide mususu mutakomi je na kufi au nom de Jésus na Dieu qui natali film à Jésus na tangi Bible makambo Jésus asala ki touché ki ngate masiko na dessin na kufa na rapona kombo ya Jésus maintenant na yo ka ngote dommage akufi pona bolingo akufi pona bolingo akufi pona soki nini makambo ezanga tina ba suicide ezanga tina merci et toi d'amour na moni papa na biso alobi na ngai makambo nzambe ya kitoko mingi mena finga ba pasteur tete papa na ko finga te soto soki to soulever sujet oyo ezaka pona ko meka ko faire comprendre aussi mokili makambo ya ba pasteur ba osala makambo ya basali na nzambe ba osala po baza un peu ya ko mingi baza un peu ya kubunga na otuko ya ba deux prophètes awa ba sololi pe na ndenge na bango na yambaki prophète Musakoli la mine donvo na yambi aussi prophète Pelé ba défendre na ndenge na bango alors ba faux prophète ba faux pasteur na faux prophète baza pe ebele ya malamu pe bazali alors to boite to lobi to miye ba place to tia makolo na biso to ko kendeka ko place te ka ko monika ngai venza na zo biso lo moko étoile de Love Top Model Myriam Azol na biso mwana tsuka na biso ya balion de la presse Myriam la Tour Eiffel tsuka to ze to mona bébé Azol na biso ezaki na ba frère moto zo sambela bango sika moko ba frère wana bakimaki place to zalaki pona discipline omoni discipline pasteur auta discipline na kata église bango ba mona ki yango za bien te ba mona ki eza place na bango te qu'est-ce qui s'est passé na yako kene mariage moko boye na église moko boye mama place na kena kuta siko ba frère na nga wana na église wana siko na église wana place ba soki pasteur atei kaka boye ba mama oyi ba mama ki sema wana soka pasteur atei papa sakola ya solo papa na bisi yo nga moko na se sentir mal à l'aise nga bité oza place na ngati na yo comprendre bandeko na nga wana balingande ba place aboye baya kolakisa bilamba baya kolakisa baya kolinga basi ozomona esika Saint Esprit zali oko sentir yango soza moto na nzambe oko sentir yango donc namona ki place wana nga na yaki zaki trop musuni nde balobaka trop musuni na bisi bango bandeko na nga bino kozaka ndawa na comprendre pourquoi boya awa mais suka nango bazongelaki maison mère jour musu na bona ne na bona ne moko tokutani na bango boye nga tundi ndeko siko bona ne yo fetango wapi abi edino mais nazongi ndaku na nga wana te nazongi na ndaku ngabi ndaku nini place ngana eto zalaki to uta zomona donc comprendre que kota kendaki eza côté ya ba sentiment esimbite yango zongi mais ba makambo bima na église wana place bakendaka wana ya grave yango masolo musu to kobeta ngo boité pour ça ba makambo eleka mais ba frère concerné bazoyeba peut-être so bazolanda biso na moment o bazoyeba edi nazolo belanga azolo belanga ozomona donc nyoso na pona kolanda kaka bilanda landa donc oye aye azoya kosambela te mais azoya kolakisa bilamba azoya kolingana basi yango ba résultat la bango zalaka toujours déception ozomona na osepela sœur Clarisse na ndenge a comprendre lo moko alanda ni nzela nkolo sœur Clarisse lizarazo oka bato bazako seka bato bazako mone muke
mais talelo azo tato la kombo na yesu na monoko na ye nzamba sali mama mapozokere mama mapozokere alobi tolobela pe bakokoso ya biso bokoko na biso mama photo yamba yo pe toyebi ke mama oza mama oyo oza mama étoile d'amour top modèle fo yamba mama zokere tolobela pe bokoko na biso coutume bokoko za coutume coutume nde yango na bokoko na biso mama mazo mapo tokosolola yango na yo ensemble tokolinga tosolola yango na ensemble parce que lokola yo oza mama oza mieux placé ya koexpliquer coutume elingo oloba nini vraiment tokosolola yango na ensemble edino yo moko ozoyeba na bamatanga mingi osalaka ba image ezalaka kaka mingi ya catholique ezalaka bamatanga catholique et toi on comprend les makambo alobi oui alobi nini expliquez là nous bamatanga mingi yo mo totanga dino nga déjà je suis un peu en difficulté là bamatanga mingi osalaka kaka ba image ezalaka kaka mingi ya catholique oyebi bien oui catholique yango nde babengaka maison mère si mais catholique yango ya maison mère na comprend entende osala nini yango ya catholique non mais mamatanga bacercle ekendaka souvent ya l'église catholique peut-être c'est ça qu'il veut dire oui église catholique ekendaka banzambi te ka l'église catholique oui ndenga lobeli oui papa oza tout à fait raison motu so akufi azalaki na bunzambi me bakoleleka na église catholique donc elakisaka catholique ya fin quoi ah oui elakisaka kaka tozongaka na source mais étoile de love mpona kokabwana na biso na moni tokomi mpenza mwa mosika lobi eza bato mosusu bakosala soki oza na dernier mot ya koyebisa baye nyonso baolanda biso na moma oyo débat na biso mpenza nasepeli mingi lisusu kotravaye na yo ndeka tomesana kotravaye balandi ya panda sango ya Congo baolanda biso na bato nyonso balingaka edino image oyo balingaka étoile d'amour toza na bino toujours ensemble so bolingi bolandaka étoile d'amour mingi bokota na chaîne oyo eza bongo na kombo ya 5 étoiles de love 5 étoiles de love TV eza bongo ya mama na bino étoile d'amour mwana mayele histoire nyonso bokoluka na mokili oyo aza nango tokosolola na bino ameka korépondre tokosolola na bino nga moko mpe nde naza boye aza lokola coach na nga ayedaka nga mingi na baconseil na baidée 100 étoiles d'amour na panda sango ya Congo vraiment pasi ayedaka nga mingi mwana mwasi bozomona wana yango monaka naza na ye toujours asali 3 ans na panda sango ya Congo atikala kotrahir te azaka ati lelo yango mpe tosalaki ke mwana mpe abotama na kati ya panda sango ya Congo 5 étoiles de love en tout cas beau soutenir chaîne wana beau s'abonner vraiment na 5 étoiles de love boko mona makambo oyo na kati wana beau sepela parce que elle est une fille intelligente aza na bagage asololaka bien aexplikaka bien aza intéressé partout grandeur na ye nga na sololi yango mais bokomona yango à travers misala na ye vraiment bo hésiter te fo bolandaka ye na 5 étoiles de love mama Zokere à partir ya lelo nde tokata na yo boye s'abonner déjà et osalo bien
vraiment bino so bola nanga Maman atiki Zokira l'étoile il a bien a mérité bien vraiment to yambaye Maman Zokiri to yambaye soko moni mama oyo abina asalaki publicité ya Maya Sika azako bina boye oyebaki ye omona ye wana nde mama na biso wana bango pe baza pe na muziki na bango tokoyamba ye surtout mpona muziki aussi mpona baide aussi namoni akobakisa un plus na vie na site na biso ya Pendant Sango ya Congo yango étoile d'amour mpo tokabwana biso napesi yo maloba olobela balandi ya Pendant Sango ya Congo olobela bafane na yo bandeko nyonso oyo balingaka yo balandaka yo basepela na mosala na yo na balion de la presse nyonso opesa bango bakuku comme ça to clôturer mission na biso po lobi tokoyamba lobi étoile d'amour la mine donc mosakoli alinga solola toyeba capacité ya ki prophète na ye vous comprendre hein yango na tiki yo na tikeli yo maloba au clôturer comme ça tokuta na lobi. Ben, merci beaucoup Edino Image. Merci d'avoir déconné sur balandi biso do komitar mais bozawana bozo koma banini et ça biso plaisir makas. Ndega to lobara sans bino toza personne toza te quoi. Donc bino boza très important. Bien bo sala ke biso toza là quoi. Donc on a beaucoup de respect pour Nabino. Donc, Nasi Boye Binga comme cela et tout, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec Edino Image. Donc, la fille la plus fidèle d'Edino Image, c'est moi. La conseillère la plus fidèle d'Edino Image, donc c'est moi. Et ça, on va aussi vanter, donc, et là, maintenant, réalité, Edino apportera beaucoup, on peut apporter énormément. Donc, grâce à Edino, grâce à Pena Oumeli comme cela et tout, on a comme la chaîne, 5 étoiles de Love TV, donc, vous avez bien. Ceux qui s'abonner, pour suivre, et ça a plaisir mingi. Donc, ben voilà, il dit non merci, on a invité Marguerite au comitar, mais il y a un balandi biso, vraiment plaisir à trop. On a un moment, on a partagé un moment on a eu, parce que tu es banni tellement, donc tu aussi complète à quoi. Donc, ben voilà, moi, il y a un thème, il y a l'élo. Les hommes de Dieu comme ça et tout, les pasteurs, même à Tazaba a mauvais des trucs comme ça là et tout, tu as un droit qu'on insulter Bangoté. Ça c'est vraiment, c'est pas bien. Tu as un droit qu'on insulter Bangoté. Mais c'est leur éducation aussi, hein, c'est pas bien. Ouais. Oui, tu as un droit qu'on insulter Bangoté. Tu dis que jugement est bon dans ma bouche en Zambé. Mais la Bible a émis biso, donc pour nous causer la moi en Zambé à solo, c'est à toi de savoir distinguer les vrais et les faux. Donc là, vous voyez kaza faux. Qu'on parle de tenter qu'on insulter bendana na yo mo na malembe. Donc on fait oyebi déjà kaza faux bi muto na sentir et esprit na wana ezo simbate na banenga zo memela nga wana vomena bendana. Parce que ça l'église mususu comme ça tout sans critiquer, sans jugement, ba passer à comment obeta cop na ba jeune moko boé, so na ba jeune na ba confiance, à comment créer ma balle en église. Donc, ma balle, comment ça, ma sous naturalité, ce qu'on passe, comment on crée ma balle en église. Donc, petit n'a pas confiance. Encore petit, les pasteur que nous ça, bouzo, petit à couvrir, bouzo, pasteur, et pasteur, et puis c'est petit, lingi fiwana, na obali son a fiwana. Déjà, son mot de raison que l'église monde, ma somo, ya bongo, bendana, ça veut dire que, bazo, même on a confusion, bazo, tu dans les péchés. Kolingo partager péché na bangote, vaut mieux rester chez toi, prier, non, nanda, kunayo. Donc, dans l'église, pourquoi? Parce qu'il y a cette phrase de la Bible, oh, bah, Bible, quand il y a 3 ou 2 personnes ensemble, Dieu il est présent. Faut y aller partout. Ozana banana yo, bo sangani yo na bana mobile na bo c'est déjà nombreux baba qui na Bible, bo prier na bino nzamba koyo kabino comme ça et tout. Ozana bande kono bisi bande boya rato semble à tous les dimanches nzamba koyo kabino parce que même quand la Bible la Bible elle a dit comme ça et tout, ne soyez pas comme des hypocrites ba semble à gauche à droite ba la debout comme ça et tout. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque ton père, il te répondra. Donc, ça veut dire que même à tous prier yo moko, à koyoka yo, à ko répondre yo. Ce qu'une église, aux hommes avec église, les autres tambour la mabe, kotika na yo te kende na yo. Moi, nanzambe faye ba kosa la part des choses comme ça et tout. Ko kenda be ba confusion, tenga pe na beta, c'était ba maman oyo comme ça, to tiki ba nanzala nanda, azumbo ko pesa mo dim, azumbo ko pesa ba offrande, yebara que heureusement bénéfique moko même pas.
Parce que la Bible a dit, tu commences déjà dans ta propre maison avant d'aller donner. Donc, il y a un symbole dans donner aux dans le péché. Et qu'on marche à rater. Donc, il y a un qui est tellement complexe. Donc, il y a un débat. Et a trop complexe. Donc, passer au bazo tam lende mo ya mabe nzamba limbisa bango kaka. Mais yo ndeko lero comprendre que passer aza mbilinga benda na so continuer. Ça veut dire que bon, se trouve même en enfer au quotidien ba péché na e. Nga so mo passer makambo ya bien te na bende na vana na ndao comme prier na ndao comme ça là et tout. Parce que nabi que nzambe na a exaucer mes prières aussi en priant à la maison et tout, je prends le temps de lire la Bible, non ka louange l'adoration et tout. David aloba qui me louange et l'adoration et ça la même chose que la prière aussi. Au croyant ka louange l'adoration vraiment donc continue vraiment profondément l'adoration. Donc on a louange aux la vraiment invoquer nzambe au komono nyoso yo ko sengo ko zwango comme ça et tout. Donc faut que l'église y a bien obisuko o mema bana ngo bana biso ba komi ko beba ba komo sentele biso bana ya église ba komo ko toucher biso bana na église likoni ni parce que okena ki na église na ba sentiment okena église na sentiment te église c'est un lieu il faut bien le choisir. Pour na papa pasteur wana so moni papa pasteur comme ça là et tout que au soin na mobile no ko c'est pas passer na so na mobile na ngai papa pasteur ayo ki kaka yo apesi au conseil abengi mobile no te po apesa epé conseil papa pasteur mabe un vrai pasteur à côté ayo mwasi après abengi mobile a TYP en haut ebisio maman na yo ki ba mbolobi. Mais dans le jour, on est au coup de papa, on a té à papa ensemble. Ça veut dire c'est un bon pasteur. Pasteur comme ça et tout ça veut dire pasteur un jour à toucher ma belle, toucher ma fesse, ça veut dire qu'il a comme qu'on désiré. Donc faut ça très attention peuple de dire réveillez-nous, faut aussi réveiller parce que au côté trop dans les trous. Les problèmes mauvais c'est belé ou ya bon baza mukie. Donc quand bison de photo yeba, o ya bien o ya mabe comme ça là et tout. Il y a un qui est dans le bédino image donc makambanzambe ezelo moko comme ça et tout même la Bible interdit que ça débat na makambanzambe comme ça sur makambanzambe bo ça débat bo ma bozo yo kanate faut beaucoup botika ngo donc na le bo makambanzambe faut boza bien sur un accord so on est comment porter des accords des trucs comme ça et tout il faut arrêter court parce que beaucoup moko dans le péché. Olingato me malikamba nzambe na ba discussion alobi ayo lobi be bani non katango direct katango direct donc okota ko ça la polémique ni na nzambe était parce que ça très complexe donc nzambe na lolo apesi biso pe mo e permettre biso to loba donc abattre la biso lisusu abattre la bandeko na biso ba suivre biso na buto leo parce que to komitard hein abattre lo pe dit no dimanche dans l'initiative nous vraiment Nzambe appelle ça aussi beaucoup plus d'intelligence encore donc au sal encore makambu ya bien parce que na monde vraiment bien côté au ben monde vraiment penza bien donc Nzamba appelle ça ce manière zanga kio abaki cela yo comme si ya marabasa dans Nzambe bo solo la banini ngapela mon que simbi na yo dino image et simbi na parce que ça quelque chose ça calme on a posé on a très en écoute non comme sauter parce que on a yebio on a considéré comme mon grand frère ou non parce que Dino Ima c'est quelqu'un qui est posé qui est calme et tout c'est quelqu'un qui respecte tout le monde aux à la bébé aux à la coco aux à la nani et Dino Ima a respecté à mon tunion so temoyo et bongi na yo vraiment donc Zamba lola bakisilo maele abakso plus ok n'engo penza musika ko banga na yote ozali un enfant de Dieu banga raté. Moi nzamba banga ba adversaire na été moi nzamba banga binemité so moi mutazo combattre yo fongo ya ka Psaume 23 fongo la Psaume 23 comme ça là et tout taqué na Psaume 23 et puis que David azaka très fort côté na Psaume est puissant hein? Psaume est là puissant ko banga te moi nzamba banga raté donc ezande ke ndeko so otika na ba temo kolinga te ekoma ya polémique sur ekomi bokomi na ba désaccord bokati sujet bokati le stocké bokati sujet parce que ba bible ni ba nzambe asali na wote ba ni ba désaccord kanate faut boza en accord so boza en accord te botiki mais eza bien faut qu'on réveille peuple au bazo bunga comme ça là et tout qu'il y a des faux prophètes ba yende belé réveillons-nous eza très important mokile comme na suka mokile comme beba
pédophile comme belé bana donc makambo comme ça yande yande ba comme ba parents papa comme ba bana na bango ba nini donc mukile comme na suka donc vraiment comme un moment vraiment photo de la muka vraiment photo la muka photo za makasi dans les prières même quand on a dans le monde des médias boedino là on a muki na tongo faut prière makasi là on a na butu faut prière makasi hein parce que là on a les caboye na réseaux sociaux comme ça et tout muto ko kasate batos ba auto ba batamite mama là moi faut à ma casse comme ça et tout dans les prières quand tu passes comme ça et tout tu te présentes comme ça et tout ce combien de milliards de personnes ba auto là comme ça et tout et vidéo ko circuler comme ça et tout il faut être dans les prières hein et dit il faut qu'on y ait la confusion na ba sentiment au vendu comme ça et tout loba ba ni non les roseaux loba comme ça et tout au fond de toi comme ça et tout ba boé ozo ibisa nzambe Seigneur protège-moi préserve-moi comme ça là et tout zala na ngai maloba na zoloba ezaka te ona na sentiment za ozo bima na munoko na contrôle mes paroles donc prier papa miso nyoso ya mabeo bazotala nga comme ça baza l'invisible ba mona ngate que le sang de Jésus couvrir nga ba mona ngate les roseaux les kabedi no zala toujours dans les prières demande toujours le sang de Jésus couvrir yo po ba mona ka yote nga na yebisa nzambe papa ni nasa le mission na ngai oh nyoso za la misaya mabe na misu mabe rendre ye aveugle à mon angate ou sinon te nasa l'invisible donc azo mon angate nazo lobazo yo kapete invisible faut cause la dans les prières et ça blague te hein mutu nyoso te nenga azo sepela na ndengo le kibongo hein et ça ba misusu moteme ezo kokate oh yazo mimona nana le kabongo ba nini ba jalousie des trucs comme ça il faut faire très attention hein. Oh là na butu ba combat ba cauchemar ba ni il faut être toujours dans les prières tu rends tes ennemis invisibles oh nyo sazo ya kotala direct na molimo mabe comme ça et tout c'est le sang de Jésus devant yeboka robima na direct na comme atindela ke yedi non il faut pas blaguer kokota ka ba direct ite na sentiment solliciter d'abord nzambe là so moni osaba direct nezo kata nango ko insister pété kata na yango ka ça veut dire que nzamba lingi to la mususu attaquer moka za que nzamba linga préserver yo comme ça et tout il faut faire très attention mukieza obeba mukie comme na suka nga toujours avant de faire une émission na tira nzambe nanga devant ceux qui a prié je fais pas ceux qui n'a prié comme ça et tout, ceux qui n'a prié, moté mes kaka comme ça et tout. On a eu mon tumisanga et toi, ni n'yango le loko, y'a to tourner. Moté mes boya. Na boyi, ça veut dire que nous avons besoin de savoir que ça sert à rien de le faire. Tout simplement. Il faut savoir écouter les choses de Dieu. Et puis que dans l'Ancien Testament, nzamba bande koloba na nouvel testament nzamba loba lisusu timatine la biso les songes donc il faut que zalaka na mayele comme ça et tout akoyeba to mo siko ba comment continue so message na ba rêve des trucs comme ça là et tout et après oza na matal comme ça tu vas comprendre leur ni les ngoye là des trucs comme ça là et tout parce que là les Jésus aye nzamba tiki koloba comme ça et tout comme si comme na ba rêve des trucs comme ça là et tout bazo la kiso ba mususu bani donc pour moi na makambo na foza dans les prières si tu es pas dans les prières comme ça et tout t'arriverais pas entre nous biso solinga na raté hein mutu mususu ayo lingo au sale eloko ta monote na vie na ye comme ça là et tout aina yo pourquoi alors rends cette personne aveugle. Le sang de Jésus comme ça il te couvrira comme ça et tout. Oh nyoso zo na mabe na ye il tombera. La Bible elle a dit celui-là qui creuse ton trou c'est cette personne là qui tomberait toute seule dans cette trou là zo creuser pour na yo comme ça. Oh yazo linga timu la libulu pa koti sa yo. Libulu wane kozande tombe na ye moko. C'est pas moi qui l'a dit c'est la Bible. Donc retour à l'expéditeur. Voilà, tu as tout compris, c'est bien ça. C'est le mot qui convient, c'est ça là. Voilà, oh, Edino, mais c'est bon là c'est bon, là tu maîtrises les français, c'est bon. Merci. Alors tu peux prêcher maintenant. Ouais, je vais commencer à prêcher peut-être prochainement. Aujourd'hui, on va arrêter par là. Voilà, ben merci. Juste des salutations pour tes fans. Hein. Ben merci beaucoup. Et dis-nous, c'est bandeko. C'est bandeko parce que mouton comme ça là et tout. Ouais, c'est bandeko. Nenga mon fan na trouvé ça trop minime comme ça là et tout. C'est des bandeko parce que t'as raison. Hein? T'as raison. Oui, vous avez la raison penza ngape na kuka obenga ba fante
Oui, ndeko zaka ya makila bandeko oyebi ke mutu ayebi yo tazo aolanda okaka sepe ndenge oloba commissaire to azwi temps na ye azwi 1 heure na ye 30 minutes ne 1 heure na ye po alanda po ayoka yo eza bolingo eza mobimba na commissaire eza bolingo neti nazomona champion tabala azolanda biso nazomona Akuda Muzu wana c'est mon oncle Akuda Muzu azolanda biso nazomona Benseki Mansweki Manzambi azolanda pe biso vraiment tokomi minuit ero bazala en ligne ba olanda biso pour toujours pese la toujours solo la sango malamu en tout cas merci beaucoup na ndenge balandi biso ben voilà ngape ben voilà to suki ko émission comme na suki dit en tout cas merci beaucoup pour l'invitation na yo oyebi que je suis toujours là pour toi donc soro bengi singa donc na roya na ozalawa na talakaka donc merci na bandeko so balandi biso et na sali bino ba big bisous nzamba batela bino bolala malamu que les sangs de Jésus couvrir bandako na bino ben manzo de Panama kala mingi tazo sala partie panza sangwa Congo tozalaka na bana basi mais siko tozo récupérer moi ya mobile ça la plaisir donc tozalaka na edino mais là siko to koma na edino na manzo de Panama donc tozo récupérer moi à mobali et ça fait du bien comme ça et to koma ta ba mi balé aussi Aza les bienvenus vraiment na opé samboto aussi na Champs-Élysées étoile de love les étoiles 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 noki natikala nanga isolé